Mbote batata mbote bilenge basipe mibali ya solo totieli kete bozali ebele pona kolanda biso mokolo mwa lelo bokoyeba ete tozali bongo mokolo mwa lundi 3 janvier 2022 awa esika to zwami ezali bongo mboka Madimba esika oyo bandeko na biso ba étudiant bapesamelaki mokumba ya kolona banzete nde na yango na mwangonga moke tokolanda misala nini tope makambo nini oyo koleka awa na zamba oyo ebengami zamba ya Madimba. Naibite bojali na pasi kakana pasi bosalami solo no bisibi no ebara botika koima ima no bisibi no ebara botika koima ima. Papa Nzaba la Borlée, j'avais le premier vice-président général du cercle d'étudiants qui awa moko ya mikano oyo babakangaki ya kolona banzete mpona ntina ya koprotege environnement ya nkamba ya biso nyonso. Ezali na mboka moko babengi Madimba, mais il y a à peu près une dizaine de kilomètres ya awa ya nkamba ya biso nyonso. Merci beaucoup papa pour nanga maman Painette Lei. Eloko esangisi biso awa toza juste bana ya seka eloko esangisi biso awa na tina kolona pe kobokola o papa lobaki yango siko tosanga atoza na premier poste mpona kokende na mboka oyo ebengami na nkombo ya Madimba mpona kolona banzete ndenge papa alobaki. Bon, importance nzete eza mpona koprotege bandako eza pe mpona kosunga banzete oyo ebimisa bambuma mpona kosunga bato na kolia. Na kadri ya kisamkoka tumatamu tunafukeli ala itukala bisali bitusala mwanda vela kala ibeto gantule nsusu ngire kwa makomoko mkungu wa seyi mwani mpirambuno amen. Oui, madame. Madimba nze parmi ba chantier au papa apesi biso tosala misala oyo troisième fois tozokosala na bino mosala. Première fois tosalaka na Ntwasima wana ezaka mpona ebandeli signe. Deuxième fois suite ya temps boyaka chantier te mais oyo botikaka elonama quelque part oyo siko troisième chantier yango papa ndakisi toya kosala comme ça tobungisa tina ngambo zomonaka sekuru papa nasi chantier kongo na ngambo zomona kuna chantier papa bon Bongo oya likolo ya papa lisusu mibale. oui. Objectif à papa nini CEK objectif à papa eza na lettre akomaka CEK alona acacia. Pourquoi bino kaka na fête moko avant 3 ans oyo okenda pa papa bofukamaka savanification oyo ezosenga esila mpona makambo oxygène tout ça na ba plante oyo tokolia eza croissance retardée mais avec l'acacia oyo bino bozwi makambo eza na kati donc ya mibale oyo boyebi mingi makambo oxygène mpe kofertilize mabele etc. Moi Rosé. Suspension. Abe pour papa Oui, Kobiso pe ezala. Adima ndemaka. Papa nous mourons. Papa nous mourons. Maman Floride Mongolo nauti na Kinshasa
na seka izes atoye na village Madimba toye pona kolona papa baki kolona pe kobokola nzete toye kolona banzete dans village en kitoko bino moka bomona quoi à suivre. Tifia toke nyogo za mai mbala moko. Yambaka, yambaka. Yambaka, yambaka, yambaka. Mai yana se. Esali pema na nzoto. Eh mama Sephora witi mai. Wana msala nzambe tolemba teka. Mwana ville. Toko baka. Papa Miro. Betidia bango yo baye kosala musala ya tata Nzambe. Papa alobi ata na misala na bolingo tozati ata na misala kanisela biso pardon. Toyaki musala. Non, tu es cha. Allons la cha. Ciao, ciao. Donc tu es bande bande kuna masha tu bande. Tu es bande. Ah, tu es bande. Ita kuna. Ego muketi. Pour aujourd'hui, ça va. Eh, tuana. Sama bebe. Ah oui, balobi libeko bolingo mosala oyo nde misala ya tata Nzambe. Évitez. Siko ngai naloni kokayinga foto te. Wasiko nakanga bino. Ata bino mo penza izala. Toloni yango papa. Zwan mpenza nzete yango tolona. Nzete oyo tolona yango seka azolona. Tobatela nkamba na biso tolona yango oyo. Eza liboka lipambo nazolona nzete kobima malamu. La place pour garder
C'est na compte ya zeka. Non, ils sont abonnés. Papa, c'est nga qui na biso tolo na loi to bien important en nzete. Surtout pour la photosynthèse. Yango toza na olona. Bino pe, boya pe osala. Voilà. Oseka. Étudiant. Nolona, Acadia, na compte Seka, Ises, maman Flore, chef de commission. Nolona, on a pour la divorce. Papa, place dans la je sais mais quelque chose de Acacia. Et papa c'est un peu tout dans la banzité. Je suis de l'ona ngou. Pour la ils sont habitués la photosynthèse nindo tala. Il y a ngou et telemia Acacia yé. Ngai kombo na ngai ingénieur Moulaba Pius nazali président national ya cercle des étudiants Kimbanguiste na niveau ya République démocratique du Congo. Soki tozali awa ezali mot d'ordre ya Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal ya église Kimbanguiste. Alobaka na biso tango nyonso tolo na pe tobokola. Alors po na biso eza slogan te mais ezali il faut qu'on mettre en application. Yango wana na occasion na biso ndenge apesa biso date ya le 4 janvier to mataka nkamba pona tina na koya kotonga nkamba ya Luselemi biso ba étudiant to ba intellectuel to ba o basilisa kelasi na ba o bazali kotanga nde date na biso ya 4 janvier tolobi to ya sikoyo ba mbongo to kokisaka to kisala ba contribution pona kolona pe kobokola yango wana sikoyo to ye biso moko poke to lona to lakisa ye ete biso totosaka likambo oyo asengaka na biso yangwana to se retrouver awa comme papa Fumamaza papa Mbenza yende responsable ba site apesaki biso site oyo yangwana toye pona tina na kolona banzete na ndenge ezalaki programme na biso date na biso ezaka le 4 janvier mais tokoti avant le 4 janvier pour que tokokisa musala oyo. Merci zina na mo papa Foster Kiyama secrétaire national ya cercle des étudiants Kimbanguiste na niveau ya RDC. Betumekuisa na ordre ya papa Simon Kimbangu Kiangani ya melo malambe tuke nono ukuna mpi kubokola nde na yo ina betu lukula fête na betu ya Seika sana ku to sanzinga tata molimo santo betumekuisa bo na date ya le 3 sana usa kuna banti yai et ku respecter ordre ya papa molimo santo a bete mingi personnellement megato à Kinshasa. Bon, Bampagne bete tibuwe katoka na Bandundu ville et na province ya Kwilu. Et Bampagne anka pikele ya me bikala na ba activité anka kuna na Mbanza. Bomi katwampi Congo central, boké déjà awa et babwa la moi mingi avec mekuisa awa. En tout cas, qui est-ce qui est tellement ya munene pamba ve dinti na kutala importance ya dinti. Premièrement, ça na photosynthèse. Photosynthèse, c'est-à-dire vie d'abord parce que échange qui est salama entre oxygène na CO2. Bon, dinti en soi qui bisabe to oxygène, il y a que permettre munange na kusala ki na ku vivre. Ina qui est-ce qui est angolo na kokuna dinti bona parce que souvent comme on a des couleurs vertes qui est espoir d'abord il y a vie et raison pour laquelle qui est ce qui est angolo donc c'est ça comme ngai mama Wansome Mbusingalina bon na se retrouver na Zamba awa pour na comme docteur nazala ki étudiant alors na kati ya Lingomba ezala ozotanga ezala osilisa biso nyonso tokambami na kati ya cercle des étudiants Kimbanguiste nde esengamaka na biso tolona tobokola na boloni responsabilité na biso ezali tokoka kolona banzete ya Acacia pona ko empêcher sécheresse ko récupérer oxygène na mboka na biso na ba mouvement nyonso ezali na kati na Lingomba kati na biso epesamelaki biso kolona Acacia yango moni lelo to se sensibiliser ndambo tokotaki avant
mpo toka koya kosala mosala. Opération ebandaki déjà oyo eza troisième tour mpe esuki awa te tokocontinue oyo eza kaka etandi ya moke tokosala vraimen mingi koleka. Topesi merci na biso banso na ndenge tosili korespecte mot d'ordre oyo epesamaki ya koya kolona banzete na mokolo ya lelo le 3 janvier 2022. Tokomi na suka biso banso tomoni mosala ndenge eleki. Ceci ezali ete prochainement tosala koleka ndenge tosali lelo. C'est-à-dire ba disposition kozwama prochainement mpona mai oyo etali kolona esengeli na biso to respecte yango. Que ça soit na ba contribution na biso ou soit na ba recommandation nyonso ekosalema na oyo etali activité oyo ezala respecte. Topesi mpe merci na papa lui oyo azali lokola conducteur ya misala oyo. Tomema sango na babisika nyonso touti po ete année prochaine awa to bisika bakomema biso na site bakomema biso mpona tolona soki ekozala même type d'arbre oyo ekozala mosusu tozala ebele tosala yango avec ampleur pour que topesa valeur na maloba ya papa oyo azali kopesa biso mokolo na mokolo. Bato mosusu mpe soki bayoki baemboite le pas biso banso totambola ndenge ezali suwe ya papa mokonzi ya bulu nde moke tozali nango yango wana ntina ya atmosphère ndenge ezaleli tozali obligé ya kozonga pamba te lelo ezali journée oyo tokoprépare baactivité oyo kobanda proprement dit lobi le 4 esengi na to tozonga pamba te na 14h tozali na réunion ya harmonisation na bambuta ya ndumba po ete lobi le 4 janvier feti na biso ebandi. Encore une fois merci na biso banso merci na bandeko na biso bajournaliste oyo baye kocouvrir activité oyo tosusi boye na kombo ya tata mwana mpe toza bolingo mosantu amen. Bajene oye CEK oye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu remerciement na bambuta ya CEK na ndenge botosi ezali na recommandation papa pesaka que chaque entité de mouvement département balona 5000 nzete. CEK apesamelaka acacia. Pourquoi acacia? Nde bomoni esika totamboli bisobe eza mingi toza na posa ya bois de chauffage oxygène tokolona biso banzete nyonso te acacia te mais place tozali na 3e année oyo tozosala na CEK baréaliser déjà 1 hectare soit 1089 acacia oyo bokomona suite nango nsima mais awa toloni parce que rave moko bomonaki ezali mpe lutte anti-érosive tobandi mpo nzela kala te elingi ebeba. Mama docteuresse mpena oyo asimbaka mbeli so mbeli babengaka wana atemi na nzete moko yango tolingi topesa expérience ya nzete wana moke yango nde bit totikeli banzete mosusu parce que dans le reboisement toza na attiré moko elobi sélection de plantes à vertu thérapeutique pour la promotion de la médecine traditionnelle. Surtout que maman docteuresse Lina au bouillonnement de ventre akopesa kisi meyamicine waso kotali composition nango ezali imecardia yango asimbi wana tolobi ta tosala kisi te mais totiki yango parce que lobi kuna ntango 3 quarts koya defo bakopesa mpe likambo wana asalisa biso à travers nzete wana oyo etia tolanda nsima oza so nzete wana ya imecardia oyo badoktere basalisaka biso na kisi na bango babengi meyamicine. To remercier bino oyo papa Joël ye le chef de chantier ya Madimba nakanisi mikoleleki bomonaki papa Mfuma Mbanza papa Mbenza André Kiangani abukaka bot ya pondu ezepe publié na Facebook alonisa manioko ya le 30 mai mvula esi abike bolona oyo eza na mokili boyebi ke chantier onde yango oyo kame pondu bomoni kuya to bokomona nsima yako papa azolesila Mbanza na mokuse le chef de chantier awa yeponga nazali cordon ya misala na bachantier niseme esika toye kapita mboka na onda chef spirituel ye oyo lobata mongo kozala te oyo baza bani baseka to français milai oyo bandimi likambo baye kotala biso vraiment tosepeli ndenge boye kotala biso awa ndenge bolandi lotomo ya tata molimo centre papa Simon Bankiangani na misala oyo ya tolona tobokola tofelicite bino mingi mpo nini likambo ya nzambe balandaka yango soki alobi likambo na ye fo tolandela yango ndenge bolandeli yango mayele ewutaka epai ya tata nzambe
donc botosi nde ya ngombe epesaka mayele wana tosepeli mingi ngande nazali chef de chantier awa na Madimba donc na banda chantier oyo na le 10 mai na 2014 tina mwa lelo nde tozokontinue malembe bo papa na ngai uti koloba papa Louis ye aza na bachantier nyonso oyo aza chargé na reboisement donc biso soki ekoki ye aye tolakisi place oyo ya kolonela eloko nyonso aza nango mposa totali o place wana ekoki tolakisi aloni nde toza ndembo nkumba mono tata makali nanga fulu kiki luziluaka tusikutana na fulu kiki kisadu tuwidi bo boso potele chef ya reboisement ye chef de chantier ya Madimba kuko chantier ya Madimba tuna idina papa muno tumulwa papa ijo ba itija biziluaka kuko mudamda twa kuna yetwa sansa kununu ya minti bisikuna kuku babokilanga yo minti mia akasia baba vana mbebe yo mudamda kununu ya minti mina idina tusikutana na fulu kiki nanga mfoko kwame muna mvovo wame Seka oye! Oye! Seka oye! Oye! Seka oye! Oye, 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 espoir ya papa Simon Kimbangu Kiangani Moli Mosantu. totondi bino botondi toyebi ete bolandi maimaso mauti bongo koleka awa na kimia mpe na bolamu mpe biso bozwi biso na mokolo mwa lelo tiki ete kimia ya Nkolo Nzambe evumela bongo omabotama bino kasi soki tokomaki na kimia mpe na bolamu bipai biso bozwi biso na mokolo mwa lelo tosungamaki na mwana mboka papa Diangenda Zikengi na nsima ya kamera nde liboso elobeli ezali ngai wa bino papa Nelson Yema botikala malamu tokutani mbala ya sika. Boulot esili hein? Ouais, esili. Année prochaine. Ouais. Ouais. Musale siri. Samba d'abord, pas maté boto c'est l'équipe de Kakota. Mon papa nous mourra. Mwana sega. Hein? Ndio ndio après. Yeka.